différence venez ça mais ça n'a un message quoi transmission message de tant mon ka on a peut-être les messages à banzer mon abisso ça peut-être ma case pas si compliqué déjà na moi échanger différence les messages amenés dans l'année beaucoup ninga soko moni ko mundela sa iPhone soki 24 o iPhone soni ndeni osepe mais so ibalobi que non nzamba sali dans place tel bolingo ndimate pourquoi boyoki mutu eloko eza pasi na ta moto za ezaki mutu andimela moninga lingi yango mimaki première na tango ya première veni bakotaki liwa deuxième veni pe ebele tokota pe kaka ya donc na kati ya libulu ya masi bao mpe baza prida botalaka basingi kobobuka papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et les filles à Molingo, Sumba Kisoto Mena, Nanzera Nayo. Nana babala nina biso. Tamon. Salut et bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Donc, vous informer de Tolobaka, c'est notre souci majeur. Donc, quand nous avons information, ça préoccupation de Monsieur Alibosso. Là, nous sommes à Lyon, dans le studio M. Jonathan, place au bureau, puis il y a tout le Bélavier vendu à Lyon. Donc, site Nabino Cleboa, tous ces déplacés qui ont une émission de tout le Bélavier, juste pour tout le Labino. Information là, tout un sujet là, est très important. Il y a notre frère Dadi qui va se présenter. Donc là, tu as studio de Beaumont, précisément vraiment tu as studio. Frère Dadi, ça va. Ouais, là ça va. Bon, il santé Kimia. Voilà, donc on s'est présenté d'abord frère Dadi. Bon, l'émission est sous la Congo France, hein, et pas il y a Ndekonanga, Congo France, Didi Pumba. Bonne émission sur la Congo France. Alors, de la nation immonable à Batamaka Kaka, nous avons frère Dadi, je crois que c'est la peine de BD. Matika Songola Kinshasa, Freddy Akimbe, Pichu Mangaya Mangayos, match est bien. Club Wabena, match est bien. Vite avant tout, les autres, si je ne pas à pour structure formée dans Lyon, nous 5 kitoko, l'aigle de l'éternel, donc Benj Ntumbo HD, qui dit moi à quoi ça sert. On s'est présenté pour ce qu'on va parler. Bon, mon frère Dadi Kaboumou, un indigne sauvé par la grâce, moi on a eu le Valentango et Souka. Moi aussi, on a été frère Dadi Kaboumou, l'homme de Dieu, souvenir de un indigne. Bon, on a rien indigne sauvé par la grâce, dans le sens que nous avons bah combat minena na motina te. Donc loko za très important, za kande balobi ni kitisa nzambe yimu matombo. Donde na zabu ngana flata la papa wana nzambe makasi kwa tombola. Donc azana ngelo côté donc so na zabu za grâce na ye, on a na za indigne sauvé par la grâce na ngolo na ye na za ona za.
Voilà donc Fred Aitoukouté Nayo, je crois que aux Osala album, hein? Album aux Osala intitulé comme on dit. Bon, album nanga titre nango ezali Dieu mal compris. Wana donc Dieu mal compris. C'est quoi on a lobby hein? Avant tout que non d'abord ma album Nayo, au sein de l'église. Bon, nga ensemble à l'église, il y a un message. Donc message du temps de la fin. Ce qui message donc si je comprends bien message ça aux amuta Branham hein. On est pas bien dans le ligne sans pas. T'es bon. Branham c'est un serviteur de Dieu. Donc t'es pas bien en général quoi. Bon. Soy ba benga bon ne bondega ba benga ndengo lobi kasi. Bon naza muta message à Branham. Donc c'est ça. Voilà, donc, tombé bien parce que nous avons un mot penza ya Branham, ça va, hein? Ça va, tu vois quoi? Le problème est là, c'est la prison. Pourquoi tout d'abord, être branhamiste, c'est-à-dire branhamiste, Branham est l'église, Branham est la secte. Bon, bateau baloba ndenge wana peut-être les gens ont osanga koyeba poso que ça secte ça fait presque plus de 10 ans ils ont un message de ces secte fana natambola pena ba secte natambola ba amer natonga ba flat ne ba ne bazoto na bani bon nazala do secte moko ezawana exacte donc ezaka église ndenge to sambela eza bandeko bayeko bayebisaka bino ndenge wana boyeba kiza les ont dit quoi ils ont épouvantail mon épouvantail ça so continue langati comme aboye okuti ndeka na besoin lire mais ya kutika ka bati épouvantail bon peut-être soit esprit ta obanga ne épouvantail wana mais soit côté cet esprit approcher pour épouvantail à mon avis na nga logo mo bati ko ebangisa mais soit leki na sima mona liepe biloko eloko wana ezoninga na raboye donc message les secte za liloba ya nkolo mais na kati ya profondeur. En tout cas, on a distraction, ils ont des côtés la libulu donc liloba pena place ils ont là c'est ça. Après Bible et pas na biso Bible tout temps on est livre ou bien journal et pas na frère d'atika bon pour na selon moi na ko ba que Bible des années livre en mathématiques mon livre en mathématiques est une adéquation bébé alors il nous faut un professeur spécialiste. Boya ata aux la mathématicien ndenge le professeur mon peut faire yakaka moni oyo équation en tout cas faut ça la pour résoudre donc c'est ça je crois nazam de sauter à l'objet comme moi na tam sous parce que dans le son je crois nazam de sauter à l'objet non non et il a secte je crois nazam de sauter bon izaka ndenge balobaka teza ba les ont dit mais nga pena en tout cas secte mon a bien teza pour biso na kati message nzambe oya biso tokoka c'est le Seigneur Jésus-Christ d'Hébreux 13:8 donc le Seigneur Jésus d'Hébreux 13:8 aza leloye lobiye kuna rayena libela mais siko yo bino kutanga Bible bozo Bible lokola journaux te siko bana ngo ba Bible lokola batanga lokola cahier lokola livre bon de l'obiango ngap na lobiango so na lobina pomoni tant oyo tokomi na tant suka na tant suka donc en tout cas ce sengi faut koloba nga frère dadiga bon na lobina ngai essentiel nzambe apinir ngate na tamo boye non mais frère dadio yebaki boye pour lobaki te ça senga na lobiaza na mato ya boyoka yoki opa oyoka te etali bon et là on a expliqué bah oyo ba bi ndenge po misusu ba mo considérer Bible église les deux comme un commerce peut-être non pour aux la Bible au téléma derrière cher au sang sabatu autant que Yesu atambola nikolo miko peut-être yambisi tout ça donc ce n'est pas ça donc souci na biso tant tous autant la Bible eza kozwa donc vie à Christ oyo Christ azalaki na yango pourtant tomi tanga ke to ba chrétien to ba donc total la mo considérer ça Yesu Christ objectif na biso mingi ezali ça que non
vie wana Yesu Christ azali na biso pe to vivre yango tozala na bolingo tolinga baninga tosala malamu mais ezala te na cadre kaka oyi otangi 2 minutes ya parole de Dieu 45 minutes ya louange après église et célité to prêcher nde bato liloba donc c'est ça. Voilà, je crois que tu as parlé, comprendre. Je vais préciser que tu es à Lyon, dans le studio M. Jonathan, place où il y a bureau, il y a tout le Belavi et Vanille la Lyon. Frère Dadi, différence entre musique et frère Patrice, dans Boutamutunanga, frère Boutamutunanga, Thomas Lokofe, c'est-à-dire que tu as un musicien ou un musicien. Différence entre musique bon ba beta kana musique oyo bino limbisanga terme encore ba branamiste bo beta yo za méchant bon méchant mais ça dit nazo benga ngonde ngaza munoko ya batuti ah bon toi ba branamiste était tous ba chrétien mais na tango ya suka Yesu Christ andimi ko utiliser mosako librana pour ta memela biso liloba mais Yesu Christ ndenzambe na biso. Alors, Namutuno Tuni, pour appeler sa réponse, c'est ça que non. Différence entre musique ou tout ça là, la musique bandura biso mususu oyotangi wana différence penezate mais ça n'a pas message quoi. Transmission message de tango motoyo ka on a peut-être des messages à banzer mon biso, ils a peut-être makasi ou pas si ou compliqué OK ça n'a pas échanger des différences les messages je me dans dernier mais c'est qui bon bon au moins na episode eloko moko o comprendre le monde au moins ba tant Yesu Christ ayaki bato ya kokutana bazeba na nzambe webi bien que bazaba na nzambe mais pourquoi bakoka ko supporter ba parole Yesu Christ abanda o bimisa te donc nous que ça la ndingo neza est-ce que oui ça que non message Yesu Christ ayaki na ona o bango ba yo eza différent zana o différent zana ndenge moko donc na kata succession de lobanzambe donc mutu mo ayaka po étouffé parole amuninga zalati mais bayaka kapona ko compléter donc ce qui totali net Yesu Christ tango aye akoti batwana ba soi-disant bazape ba Kristo bana na nzambe bayoka lobanzambe mais tango akoti amati na chair azurulo afongoli atangi Isaïe 61 yango na otako lobake Bible les années livre mathématique na moment les années équation mongo ezalaki wana Isaïe 61 c'est lo batanga banda pe otanga maintenant ne s'accomplissaki te mais tango Yesu Christ a atangi Isaïe 61 a expliqué bango alobi ça me concerne banamo écriture wani comme banamo lumière à ce moment là bango tango bayoki yo mono ka to moni ka mwana Maria na Joseph ka ya ono écriture wa Isaïe 61 concerné ba comprendre que mabe na ndenge a titre album nanga Dieu mal compris donc c'est ça donc message eza nango ya nzambe mais skoyo batu bazo bunga po parce que batu bazo ta la signité vous comprenez batu tous à la distraité tous à la mine tout à la signe natango liboso batu banda ozela mesite alors batu bazalaki basatachaki makasi na liloba nzambe balandaki étoile bango bazolanda ba étoile au moment où ba misusu baza ba adepte ba pasteur na bango bayoka lensi dit les pasteurs les bayoka lensi dit les seigneurs et ça va ta moko wana bao baza na distraction bao pe bazoluka étoile ba mais si pena obota bao balanda ki bazala pena printa ba koma eti ba komi na ndako ba pate place où mwana nzamba bota donc Dieu va comprendre mais misusu pe ba comprendre na bango ba moni bébé dans la crèche ils ont prendre maman donc bamoni bébé dans la crèche mais les ande mo pe na tango tozali wani za itango liboso bakana babungaki otu Yesu Kristo alobaki bandimaki amote babetaki ne kulusu ba négligeaki de l'autre ozela na seconde venue mais tozozela Yesu akoya mais tango za na distraction ozolinga olanda ba signité oye ba ndenge ba signe ngo za ndenge hein ba signe ngo za ndenge bon basi eza na ndenge tozoloba na Hébreux 13:8 Hébreux 13:8 et Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Jonathan, le meilleur de Lyon. Le meilleur son, la meilleure qualité. Le studio M. Jonathan, c'est le meilleur.
Nambona yo Yesue, nambona yo Yesue, nambona yo, simba yo Yesue, simba yo, bona simba yo Yesue, simba yo. Nzambe na biso azanzambe ka wasalaka te, azanzambe asalaki azosala pe azocontinue toujours na kosala. Bon neti nga na koloba neti na 1963 eza na eloko mingi eka na kati États-Unis. Vous comprenez? Ce sont babiloko basigne biblique babiloko oyo tant tozotanga Apocalypse 10 de 1 à 7 tozotala mambo kombani na mambo esakomplisaki na 1963 aux États-Unis. Nous sommes là continuité à parole de Dieu ezokende. Mais moto mosusu amona ce sont des aventures. Mais wana bamaji bon loba oyo ozoloba mais pourquoi bolingi lelo science ezo évoluer bolingi parole de Dieu de bolinga ka soko moni ko mundela sali iPhone soki 24 o iPhone soni ndeni osepeli mais soki balobi ke non nzamba sali ndambo place tel bolingo ndimate pourquoi boyoki mutu eloko eza pasi na tango toza ezaki mutu andimela moninga ni mutu yango mimaki première na tango première veni bakotaki liwa deuxième veni pe ebele tokota pe kaka donc na kati ya libulu ya masi baofe baza président botalaka basingi Voilà, donc je crois que tu vas comprendre. Moi, je suis sur la radio, donc voilà. Mais c'est quoi tout le Bernard sur l'album Nayo? L'album ça là, il y a combien de titres? Bon, l'album Nayo, ça, il y a album à 10 titres. Eh, on peut dire 10 titres? Oui, 10 Bernard, bon, ça dit mal compris. Il ne faut pas comprendre. Mais comment on va comprendre? Il a mal compris dans le sens où. Donc, 10 titres, ils ont chanson de les statis alliés, ils ont suspect à rap, ils ont c'est quoi le message message clé album message nous met le peuple de Dieu. Bon, message on a le peuple de Dieu dans le album dans son entièreté. Ils ont kaka ya keno. Donc, base à la prida baïba. Que nzambe na biso azanzambe asalaki te mais azosala pe azokontinue na kosala toza déjà na ntango ya suka toluka mingi toyebela oyo ni nzambe asali lelo tozala te kaka ono Dieu avait fait avec Moïse, tu sais Dieu a fait avec Noé et ezala pe ata lelo que no Dieu a fait avec frère Dadiga Bomo ezala bête Dieu a fait avec Jules Lamine. Ah bon, cause à la peine de wana. Donc to conjugal ensemble na biso kana le passé té. Wana toujours bon Hébreu 13:8 té. Toujours bon Hébreu 13:8 donc ngapo nanga ba verset ça na wana ka Bible mais verset les man a verset na ndinga muketi. Hébreu 13:8. Donc il est le même hier aujourd'hui éternellement. Voilà donc to comme nous presque na suka OMBC ni ngoma na nzambe nini et puis album na yo vraiment est commis déjà na niveau nini et puis makan. Parce que bon, album nanga donc tout aussi ça déjà la programmation. Nous a na 4 6 la guerre tout donc tout ça ce qu'on a 4 côté ba instrument ma beaucoup quoi parce que ba oui côté ils arrivent à voir témoin donc des mal compris en tout cas calamité d'ici septembre octobre en tout cas bozela yango boyoka banzemba makasi zawana au travail na producteur beauté na travailler na producteur album na meza frère Dadiga Bomo donc yomo ça fait Dadiga Bomo bon ce qui mutu do do landa biso biso mutu mo wa ndimita mususu a pesipe maboko na habité boya tonde bon to boya te bandeka balobanisa moko sur la limité donc ce qui ndiko mo walingi asuma ko mambo mwiza facilité tout le monde a c'est bien mais quand on a gâté le robot tabala mon a pena non souffle ça tu nous ça dit 10 soit neza facilité ça donc on a œuvre en polo photo ça là tout na boyina on a kinde osemi na baba na semi so ki wapi fona semi na elanga nkolo kuna epiki après talanga ya nzambe umila voilà il a basu que ça ni frère Dadi ce qu'on doit je crois que
tokozwa les souffres Dadi pour tout solo bien tant album et comme après pour Dima autant au moment to continuer vraiment l'émission na frère Dadi to banda ko solo toujours kaka je basu kaza nyobi singo manza menini ceux qui peuvent moi quelques dédicaces comme dans la biso ça vraiment bien bon diloba suka onga na ko loba izaka ke non bandeko tozala mingi ba adepte ya Nzambe ba adepte ya liloba nkolo Yesu et non tozala ba adepte ba pasteur na biso parce que eloko wana so tozana ngo yango mimaki bato babanda kozela mesi na tango liboso na liwa ko babanda oyokela mingi ba pasteur na bango do selo bango bakanisa ke pona kati album wana boyoka Dieu mal compris ezana bango ebele n'expliquer po bato tango liboso babanda kotala komona ke non Yesu Christ likolo na César ya bango soko babanda luka mesi wana bamona ende nga koya est-ce que on va garder corps mo ba vimba ba muscle ba nini donc est-ce que autambola na voiture mo ba fabricant mo américain roi nord pour passer likolo na César ya bango mais lokola babi ke non makanisa bato za makanisa Nzambe te mona Nzambe ayaki na sandal kendal kaka na robe na ya pembe simple c'est pourquoi ba ignoraki pourquoi to banda ko yoga mingi o ba pasteur na biso banda ko mais tozala mingi na koyoka o liloba Nzambe ezoyebisa biso po tokomi pena na ntango asuka est-ce que ba tomoni ba tsunami na ba Japon ba boyi ba kufi est-ce que biloko wana bato wana bakufi yo kasi bana Nzambe bazali na kati wana si bazali na kati surtout bandeko na biso oyo toza na nord mingi yo toza na bapoto azo expliquer mingi bandeko na biso toza na poto biso bana poto toyeba te ke tobule te ke poto eza lola te bandeko ya biso ya basi pe mibali tobule te ke poto eza lola tosala oyo tosalaka bosala na mabe boyina na bosala toyeba ke Nzambe azo existe poto eza na ngolola te eza na yango esika ndenge bisika to eza. Voilà, moi quelques dédicaces que tu as dans l'émission. Bon, dédicace nanga na opesa mingi na bana Théophanie Tabernacle. Donc boya bino ye wana boyo kai pasteur ne Pierre Bayiba. Donc famille Jean-Robert Kifi na Nantes. Donc bo samela toujours malamu sans oublier l'ancien Arthur Mosalamon pasteur. Donc Nzamba Pambulo place aux amis na Shalom na Grâce Tabernacle na CPLIP na bana ya Assemblée chrétienne de Rigini merci na bino en tout cas na mona ega temple na mona CPLIP Nzamba Pambulo vite fait aussi ça na Lyon rawa bozape na lisanga na bino ya votre message oui lisanga na biso ezali awa biso tozana na la Grâce Tabernacle awa na Babu. On peut s'adresser vite fait parce que dans ce suspect va contacter. On peut s'adresser vite fait. Bon, adresse c'est juste ceux qui au communiquent na Babu wana donc on a Lyon na Lyon au communiquent na Babu biozuni numéro frère Dadi Kabongo 07 51 40 02 56 bengi na ku pesa yo ba direction na bosani pété ku pesa bana na ngambote ko atala ba obligé. Bénédicte Kabongo, Myriam Kabongo, Strela Kabongo, na maman na bango, la sœur Fina Kabongo, donc Nzamba Kabongo. Merci beaucoup frère Dadi, je crois Mbalasima Toko Solana yo et biso sommes travailler vraiment na banana studio na yo, faut te attendre biso, to bando zoyo mbala na mbala. Donc restez branchés na site na bino Kleboa. Bon moni to la studio ya M Jonathan, ya ndekolabuso JB Bamenga. Donc Olanda kalanda kaka biso parce que tout ça alors ce lingo contacter biso na Lyon comment on ne pas citer donc numéro yango wana ozoleka numéro ya JB Bamenga donc numéro ya studio place Oyo tout ça là ça dit bureau ya tout le la vie alors tout ça là on dit wana hein tout ça on dit